balinda mokolo moko manso mabomba mimakomo nana se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka so bwa nzambe se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka si bwa nzambe. Kombo Nzambe tata mwana pe molimo mosantu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela autre mardi, analyste spirituel. Tokuta na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokusala la kabino les analyses spirituelles. Batata ba mama ndenge tokubaka tango nyoso les analyses spirituelles. Tosala ya mona sentimate, tosala ya mona plaisanterie. Posa na biso ezalaka to yeba Nzambe ya lingini ni kwete tosala oyo Nzambe ya lingi. Soki tosali oyo Nzambe ya lingi, batata ba mama nde oyo Nzambe abongiselaki biso tokozwa yango. Kasi soki tosali posa na biso, tosali posa ya bato mokili, tosali posa ya baninga na biso, oyo Nzambe abongisela biso, oyo Nzambe abongiseli biso, tokozwa yango te. Yango wana biso topona nzela ya koluka koyeba posa ya Nzambe ezali nini. Nini tokoki kosala po ete tosepelisa Nzambe po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Émission les analyses spirituelles tokosala yango na banzela misatu. Poto yeba posa ya Nzambe tomipesaka beaucoup plus na nzela ya mabondeli. Tango tozali kosala mabondeli, tango tozali kosala ba discipline spirituelle, tango tozali ko demere na bobangi ya Nzambe nde ekomema biso na makambo misatu oyo. Likambo ya liboso ezali oyeba olanda ba message ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na matoi ya bonzambe po ete o comprendre Nzambe alingini. Maloba ya bapapa nde epesaka biso mayele ya koyeba posa na bango. Tango tozali kolanda maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani, tango tozali kolanda ba message ya banvola misato, tango pe tozali kolanda ba prophétie ya tata Simon Kimbangu Kiangani, ya tata Simon Kimbangu oyo ya 21 nde zali kopesa biso boyebi ya Nzambe, boyebi ya posa ya Nzambe. Wana nzali nzela ya liboso oyo permetaka biso toyeba Nzambe ya lingini. Nzela ya mibale oyo permetaka biso toyeba posa ya Nzambe ezali banzembo na biso. Batata ba maman toyebi ete na kati ya lingomba na biso koyemba ezali lokola tozali kosambela mbala ya mibale. Banzembo na biso ezali ba message oyo eutaka epai ya ba ange. Ba papa batindaka yango et chaque nzembo edeterminaka nani azali koloba na kati ya nzembo wana. Banzembo oyo edeterminaka maloba ya papa Simon Kimbangu ya 21 ezali. Banzembo oyo edeterminaka maloba ya banvola misato, posa ya banvola misato ezali. Banzembo pe oyo edeterminaka volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani ou bien message ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali ko transmettre yango epai na biso bana na ye ezalaka kaka na kati ya banzembo oyo yo na ngai tolandaka tango nyonso. Pona toyeba lisusu posa ya Nzambe biso ba analyste spirituel tomipesa pe lisusu na koyekola mikanda ya lingomba. Mikanda ya lingomba batata ba mama ezali pe lisusu posa ya Nzambe. Makambo misatu wana maloba ya papa banzembo na biso mikanda ya lingomba soki ofandeli makambo misatu wana matin midi soir ko méditer yango nde okoyeba posa ya Nzambe ezali nini. Tango koyeba posa ya Nzambe ezali nini nde okoluka osala yango e na sima Nzambe tata Simon Kimbangu akosalisa biso akosala oyo ye abongiselaki
biso na kati ya mokili oyo na kati ya bavi na biso pe na kati ya santé na biso. J'espère que vous êtes très nombreux ya kolanda biso na moment oyo émission des analyses spirituelles et bandit. J'espère que mingi kati na bino bazali kotuna analyste spirituel Papa Guy Laurent lelo amemeli biso nini. Batata ba maman émission des analyses spirituelles tokotika la kosese koloba yango te ezali la seule émission ndenge tolobaka oyo nzambe na ba angelu na ye bafandaka bazali kolanda yango. C'est-à-dire nzambe akiti atie kiti na ye wana ba ange bakiti sima ya nzambe bazali kolanda émission les analyses spirituelles. Pourquoi tolobi émission les analyses spirituelles nzambe na ba ange na ye bakitaka po balanda yango ezali parce que maye biso tolobaka ezalaka makambo eutaki pa na biso te ezalaka makambo oyo nzambe apesaka biso. Nzambe apesaka biso lolenge nini ezali na ba lolenge ebele oyo nzambe apeselaka biso makambo oyo biso tozali batu oyo todemeraka na kati ya méditation na biso nde apesaka biso mayele to makasi ya koprojete makanisi na biso au-delà poto koka koyeba posa ya nzambe. Tango nzambe afandi na ba angelu na ye bazali kolanda biso bazali koluka koyeba est-ce que maye papa analyste spirituel azali koloba est-ce que azali koloba yango ndenge biso topeselaki ye ou bien azali kosalela sentiment na ye. Lelo tomemeli bino papier biso souvent ba émission les analyses spirituelles tosalaka yango na ba papier te parce que ezalaka ba inspiration divine oyo nzambe apesaka yango ipai na biso. Mais lelo tomemeli bino papier parce que maye tokoloba lelo tomekaki kotia yango awa parce que ezali makambo oyo tokosolola yango biso na bino. Batata ba maman balandi yangai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel. J'espère que bisika bozali bokoluka boyeba. Lelo papa analyste spirituel akolobela biso nini parce que lelo amemeli biso papier. Lelo papa analyste spirituel akosolola na biso nini parce que lelo amemeli biso papier. Yango to sengi na bino soki oyebi ete ozali ange, soki oyebi ete ozali moko ya bayeba kotosaka maloba ya mavola misato, moko ya bayeba kotosaka maloba ya tata Simo Kimbangu Kiangani, moko ya bayeba kotosaka mikanda ya lingomba to moko ya baye bakotosaka maloba ya tata Simo Kimbangu o ya 21. J'espère que ozali ange esika ozali kozala hésité te ya kolanda émission oyo na motema ya kokita. Soki po oyebi ete moko ya ba camarade na yo to bandeko oyo yebi moko kati na bango pe azali ange to rappeler bango to tindela bango ba émission to partager ba émission oyo po ekomela bana ya tata Simo Kimbangu Kiangani au-delà esika oyo bango bazuami. Batata ba maman tokonoka lokola mbula te sujet na biso mokomwa lelo ezali nini ezali maye bino bozali kozela. Toko annoncer bino sujet, toko loba maye biso to bongisi tout d'abord, après toko zonga na sujet pour être to travailler ensemble na bino. Lelo toko zala mokuse parce que maye toko loba ezali mingi maye totie yango awa et puis ezali déterminé. J'espère que ngai na bino to yokani na émission na biso ya mokomwa lelo. Sujet na biso ya mokomwa lelo ezali nini? Sujet na biso ya mokomwa lelo ezali posa ya tata Simo Kimbangu Kiangani ezali nini? Toko développer yango ensemble ngai na bino. Mais avant tout tolanda nanu nzembo oyo régie ebongiseli biso na sima ya kolanda nzembo oyo régie ebongiseli biso nde tokozonga biso na bino ensemble po ete tokoka kosolola mwa moke na oyo biso tobongiseli bino. Régie très rapidement balancez biso tout d'abord nzembo oyo yo bongiseli biso.
Merci na régie batata ba maman touti kolanda nzembo oyo régie ebongiseli biso. Nzembo ezali moko ya ba principe oyo permetaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles. Nakati ya nzembo mateya ezali. Nakati ya nzembo makambu ndenge na ndenge ezali. D'ailleurs, tolingaki to informer bino ete tozali na programme moko nakati ya émission nakati ya chaîne na biso ya Africa 21 TV o tozali kobenga yango les anges. Programme wana ezali nini? Tozali mingi kosala promotion ya lingomba na biso na nzela ya banzembo. Toyebi ete cette fois-ci évangélisation na kati ya lingomba na biso ezali makasi te. Alors biso to poni nzela ya ko évangéliser na nzela ya banzembo. Yango to créer programme moko na kati ya chaîne na biso Africa 21 TV. Programme wana ezali les anges. Titre na yango ezali les anges. C'est-à-dire fonctionne kandenge ni. Et sika nyonso oyo yo mwana ya tata Simo Kimbangu ezali et oyebi ete ezali na nzembo moko na kati ya lingomba oyo soki oyembi yango osantaka feeling, osantaka présence ya bapapa, osantaka tango mosusu connexion spirituelle moko entre yo na nzambe na yo. Yembela biso nzembo wana, enregistre nzembo wana et tindela biso video wana. Video na yo ezala mulai koleka 5 minutes te. Et puis soki oyembi pe nzembo na yo, sala effort o respecter ba norme na biso ba kimbangiste. Ulati normal ndenge biso ba kimbangiste tolataka. O épargner makambo nyonso o ezali ya mabe o ezali ya biso ba kimbangiste te. Ezala olati uniforme, il n'y a pas un problème. Ezala olati elamba ya ndako, mais ezala toujours accoutrement moko décent oyo ekopesa lokumu ya lingomba na biso na mokili mobimba. Soki otindeli biso video wana, biso tokozwa video wana toko travailler yango soit kokotia yango ekozala accompagner na nzembo, soit kokotia yango ndenge moko selon vibration na yango et tokopanza yango na mokili mobimba. Musala oyo biso toponi yango wana ya kolongola yo na ngai tata mama kimbongiste na kati ya distraction ya makambo ebele oyo ezali kosalema na kati ya ba réseau social. Donc programme ya les anges ezali pona mutu nyonso. Ezali ozali mama pasteur, papa pasteur, mondimi musicien, mutu nyonso azali welcome na programme oyo tolobi les anges. Yemba nzembo na yo ya kitoko enregistré yango tindela biso video wana. Soki on enregistré nzembo na yo sala effort caméra na yo ezala ya kotelema boye, ezala ya kotelema boye te, mais ezala ya kolala boye. Soki olalisi caméra na yo boye de eko permettre biso video wana to travailler yango na lolenge oyo biso to kosala ka musala na biso po to panza yango na mokili mobimba. Voilà oyo ezalaki tout d'abord eloko ya liboso tolingaki koloba na maye touti koloba ete banzela ya banzembo ezali pe banzela oyo epermetaka biso to sala émission les analyses spirituelles. Avant de kota na émission na biso na bozindo ya émission na biso tolingaki lisusu kosala rappel na bandeko ete lobby ezalaki le 22. Le 22 juin ezalaki na Tintani oyo esalemaki na mokili mobimba. Et Tintani wana ezalaki entre bandeko na biso ya MSSK na baflitiste. Et mbela wana ebetamaki epai ya mokonzi ya bule mutu asengaki na biso baflitiste na ba MSSK na ba surveillant tomeka kosala bitumba ya bana na nzambe na oyo etali botongi Tintani ya kafu kafu esalemaki na mokili mobimba esika lingomba ya tata Simo Kimbangu ezali na yango biso awa na Afrique du Sud tozali na 4 paroisses oyo ezali kotambusama na ba papa pasteur na biso
et na niveau ya Johannesburg tozali na papa na biso papa pasteur Ntsakala, na niveau ya Cape Town tozali na mama pasteur Augustine, na niveau ya Durban tozali na papa Arnold, papa pasteur Arnold, et na niveau ya Pretoria nde tozali na mama pasteur Bibiche. Toyebiete Tintsani wana esalemaki na 4 provinces. Information ezali ete biso awa na niveau ya Afrique du Sud, le deux paroisses, la paroisse pilote, c'est-à-dire Johannesburg, na Cape Town, ma pied gauche, ma bêta qui biso. Et j'espère que na ba paroisse misusu oyo bino bozali na ba résultat ya ba Tintsani oyo esalemaki nini tokoloba ezalaki mbela ya mokonzi ya bule esengaki na biso batata ba mama tosala oyo mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu asengaki na biso yango tosalaki yango e bandeko na biso ya ba surveillant balakisi makasi na bango ba flûtiste pe balakisi makasi na bango e na bisika nyonso oyo lingomba ezali je crois que ba surveillant baganyaki ba flûtiste pe baganyaki bisika mosusu. Mais biso awa na paroisse ya Cape Town, bandeko na biso ba flûtiste et bandeko na biso ya ba pied gauche, baganyaki biso ba flûtiste na paroisse pe lisusu ya Johannesburg, bandeko ya MSSK baganyaki bandeko na biso ya Fliki Johannesburg. Yango tolingaki topesa remerciement na biso epai ya bandeko na biso ba flûtiste epai ya bandeko na biso ya ba surveillant na paroisse ya Johannesburg et puis paroisse ya Cape Town. Tolingaki pe lisusu topesa félicitation na bandeko na biso ya ba surveillant na ba paroisse mususu oyo esika récite et monanaki pe na mboka ya Nkamba toyokaki tozwaki information ete MSSK abetaki Fliki na mboka ya Nkamba. Donc félicitations na bandeko na biso ya MSSK, félicitations pe na bandeko na biso ya ba flûtiste to bongama poete mbala ya sima retour ekozala na Nkamba esika finale ya makambo nyonso ekoyeba na paske kokende liboso ezali kokoma te ndenge bakoko baloba. Voilà wana ezali information oyo tolingaki kopesa bino na oyo etali likambo ya compétition Tintsani entre MSSK na bandeko na biso ya Fliki. Tozali lisusu na troisième information oyo tolingaki kopesa na bandeko ba kimbangiste, tolingaki kopesa yango epai ya ba kimbangiste nyonso à travers le monde. Information na biso ezali par rapport ya rencontre ya ba jeune na rappel na ba message ya mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani oyo kopesa maka na temple ya lingomba na biso oyo pe kopesa maka na mboka ya Nkamba esika nini rencontre ya Ijiki ekozalaka tango nyonso. Batata ba mama tozali ba kimbangiste biso ba kimbangiste bateyaki biso epai ya ba papa biso tokotambwisa mokili. Toyebi ete kati na biso mingi bakwesa kondima na bango, mingi tolekaki na batubela, mingi tolekaki na ba sacrifice ya ndenge na ndenge, mingi pe tosalaki makambo ebele e lelo tobiangami ba kimbangiste. Tolingaki toloba yango boye epai ya ba kimbangiste nyonso. Lingomba na biso ezali na ndenge oyo yango ekotambolaka. Ce qui concerne information, tozali na chaîne ya lingomba oyo babengi yango Ratelki. Ratelki ezali chaîne officielle ya lingomba. Ezali esika oyo information ya lingomba ekopesa maka. Yango tozali kosenga na biso ba kimbongiste. Rencontre des jeunes ezali kosalema na mboka ya Nkamba chaque mardi. Toyebi ete na ba province, na ba pays bisika tozali rencontre ezalaka. Mais oyo ezali kosalema na Nkamba mokonzi ya bule azali présent. Et na présence na ye azali kosala oyo babengi yango encadrement spirituel. Alors ezali na ba message oyo ezali kopesama epai ya papa Mbenza. Ezali na ba histoire ya lingomba oyo ezali kokundolama epai ya papa Mbenza. Ezali pe na ba message spirituel oyo ezali kopesama epai ya tata Simo Kimbangu Kiangani tango nyonso chaque mardi na mboka ya Nkamba. Esengeli na biso ba kimbangiste tozala connecté chaque mardi na rencontre ya ba jeune oyo ekosalemaka na Nkamba. Lelo tozali lundi, lobi ezali mardi et tozala connecté na message oyo ekopesamaka na mboka
ya nkamba na rencontre ya bajene. Papa na biso bazali wana papa elebe oyo balekaka pona kopesa biso histoire kinkulu ya Lingomba parce que bango bazali ba témoin vivant ya makambo oyo ya tata Simon Kimbangu et ya encadrement oyo voilà basalaki epai na biso toyebiete papa elebe azali moko ya ba pasteur oyo totikali na ye parmi bato oyo papa formaki parmi banganga nzambe oyo papa formaki oyo bazali nano na makasi oyo papa akoki kosalela bango to akoki ko utiliser bango po ete bapesa biso maye bango bazwaki epai ya bapapa maye bango bamonaki epai ya bapapa maye bango bayokaki epai ya bapapa yango tozali kosenga na bajene bachene ezali ebele neti Africa 21 TV mais ezali chaîne officielle ya Lingomba te toyebi ete biso tokomi koluka mingi makambo ya distraction mais distraction ekomema biso epai moko te biso bakimbangiste prophétie ezali tokotambwisa mokili yango tozali kosenga na bajene nyonso tozala connecté chaque mardi tolanda enseignement oyo ezali kopesama na mboka ya nkamba Nouvelle Jérusalem epai ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani na oyo etali likambo ya kinkulu na biso biso tozali kobenga yango encadrement spirituel esalemaki na tango ya bapapa baye bazwaki encadrement wana te baye bazwaki formation wana te baye bakoti Lingomba sika ngonga yango oyo tozwa ba formation to encadrement spirituel oyo ezali kopesama na mboka ya nkamba na rencontre oyo ezali kosalema tango nyonso na mboka Yerusalem tango mosusu bokotuna me makambo ezali koleka na nkamba tokozwa yango ndenge nini tozali na preski na YouTube na Facebook pe ezali tozali pe lisusu na rateleki nkamba rateleki Kinshasa balekisaka makambo wana nyonso en direct c'est-à-dire yo na ngai esika ozali olie ke to mipesa na ba distraction ya kotalaka makambo ya ndenge na kati ya ba TikTok ya kotalaka makambo oyo ekoki kopengwisa kondima na biso ya kotalaka makambo oyo pe ekoki kokwesa kondima na biso tozala concentré na encadrement spirituel oyo ezali kosalema chaque mardi na mboka ya nkamba na ba message ya papa Mbenza pe ba message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani pe na maye ba papa na biso ba papa elebe bazali kote ya kabiso tango nyonso selon recommandation ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani wana ezali sangoto information oyo tolingaki kopesa bino ndenge tolobaki soki tosilisi na ba information oyo tozali na yango nde tokodecortiquer sujet na biso et na kati ya sujet na biso tokozala pe mulai te na émission ya lelo oyo toyaki kosala lelo ezali ete tozalaki na posa to highlight banzela oyo kopermettre yo na ngai tobatela kondima na biso tozali lisusu na information mosusu oyo tolingaki kopesa epai na bandeko na biso bakimbangiste à travers le monde tozali kosala rappel na ba réseau mazali na kati ya Lingomba ba réseau batu bazali kopesa biso ba enseignement oyo ba papa batikala kote ya biso te batu bazali kotangisa biso makambo oyo ba papa batikala kote ya biso te batu bazali kolakisa biso makambo oyo totikala koyoka yango epai ya ba papa te réseau mazwana ezali makasi na kati ya Lingomba yango batata ba maman biso ba analyste spirituel tozali kosenga na bino boyebi oyo biso tozali na yango ezali parce que tobandaki kolanda attentivement maye ba papa babandaki kote ya biso maye banganga nzambe babandaki kote ya biso pe maye papa Simon Kimbangu kiangani azali kote ya biso tango nyonso okoki kolanda na yo message ya analyste spirituel okoki kolanda na yo ba chaîne mususu mais tozali koyebisa bino ete ba réseau mafie ekomi ebele na kati ya Lingomba oyo ezali kopanza sango tata Simon Kimbangu oyo ezali kopesa ba information na ndenge ya mabe oyo pe ezali kosala makambo na ndenge ya mabe mais biso etake ba analyste spirituel nde tozali ko détecter yango pona ko batela kondima na bino batata ba maman
toyebisi na bino ete chaîne ezali moko ya Lingomba rateleki tokotia ba lien awa tokotia yango awa ezala Facebook ezala YouTube ezala ba TikTok c'est-à-dire na kati ya réseaux sociaux biso ba kimbangiste tozala beaucoup plus intéressé s'abonner na rateleki parce que ezali la seule chaîne officielle ya Lingomba oyo ekopesa biso ba information correcte ya makambo ya Lingomba. Soki ozali porte-parole ya Lingomba, soki ozali chargé ya communication ya Lingomba, communication na yo kendaka kosala yango na rateleki. Kendaka kosala yango na rateleki parce que rateleki nezali chaîne officielle ya Lingomba. Bato ebele bazali koleka, bazali kosala tapage na kombo ya Lingomba, communicateur ya Lingomba, chargé ya communication. Ongaïde Molimo Mosantu, la princesse de Siré, la princesse de Kamba. Nyonso wana ezali ba réseau mafieux oyo ezali ko travailler pour la déstabilisation ya Lingomba. Chaîne ezali moko rateleki. Oyo yona ngai tata mama esengeli na biso to s'abonner na ba chaîne ya Lingomba parce que kuna ezali na makambo ezali officiel o ezali koleka kuna. Et ceux qui ozali na posa ya kolanda ba chaîne mosusu yeba esika nini okotelemela yeba message nini okotelemela parce que bato ebele bazali kotindela ngai ba émission ya mama na biso mama Balenda ngai na sina loba yango c'est-à-dire pona yeba yo soki ozali nani pona yeba yo origine na yo pona yeba yo wuti wapi ezwaka ngai tango mulai te. Pona nini? Parce que na yebi déjà mabena malamu, na yebi kokabola mabena malamu, na yebi soki satana azali, na yebi déjà ba stratégie ebele oyo satana ayaka nango pona kokosa biso. Ndenge satana akosaki Adana Eve to yebi maloba sukali ezalaki mingi na monoko na ye. To yebi pe makambo ebele na kati ya Lingomba oyo to yebi papa ba yebisaki biso satana kotaki na Lingomba. Tokotikala komona mukolo ata moko te satana azali koteya na Lingomba azali koloba ete parmi batu oyo papa lobaki satana kotaki na Lingomba ngai pe nazali parmi batu wana. Tokotikala koyoka yango te. Mais soki ozali mwana na Nzambe ozali na elembo ya Nzambe ya solo okokomprendre bizaleli ya satana misala ya satana soki oyebi kokabola mabe na malamu nde okokomprendre ete mutu songolo mutu pakala azali mwana ya satana par rapport ya lolenge ba papa batelaki biso lolenge tozali kosalela na lolenge bana ya satana bazali kosalela misala ya bana ya satana batata ba mama okoyeba yango soki ozali na elembo ya Nzambe ekozwa yo tango ebele te. Alors bato ebele bazali kotindela ngai ba émission ya mama Balenda vraiment batata ba mama ngai na sina loba ezali na batu oyo nalandaka ezali na batu misusu nalandaka te. Parmi batu nalandaka te mama Balenda akota na liste. C'est-à-dire soki otindeli ngai émission ya mama Balenda yeba ke na kolanda te. Potamo nazali kolanda yango ezali lokola na konti concert ya wera. Tango nazali kolanda émission ya mama Balenda ezali lokola na konti match ya vita na imana. Tango ozali kotindela ngai émission ya mama Balenda ezali lokola na telemi esika batu bazali koswana ou bien na telemi esika batu bazali kobunda. Nzoka nde ezali interdit epai na biso bakimbangiste. Esika bazali kosala mabe yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Esika pe bazali koloba mabe yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Esika batu bazali kobunda batu bazali koswana ndako ya molili makambo ya molili yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Kolanda émission ya mama Balenda boyeba yango soki ozali mondimi ya solo olandaka émission ya mama Balenda yeba ete ozali kokota hotel ezali lokola okoti hotel na molimo sans le savoir parce que makambo oyo kokutana nango kuna ekotikala mukolo ata moko te ko contribuer na kondima na yo kasi ekobebisa moral na yo de manière spirituellement et okobima libungu te. Soki ozali kolanda émission ya mama Balenda yeba yango ete ezali lokola okoti concert ya wera ou bien concert ya jibe
ou bien concert ya bandeko na biso mususu oyo bakosalaka ba musique profane na bango. Et nasuka kuna ezali na eloko oyo ekosepelisa yo te. À part komona ba insanité, à part kotala pe ba danse oyo ezali interdit na kati ya ngomba na biso, et nasuka okosumuka kaka. Donc bato batindelaka ngai ba émission ya Mama Balenda na pekisi bino botindelaka ngai émission ya Mama Balenda te po na kolekisa lisusu tango na ngai te po na kosala émission ya Mama Balenda parce que nasina lakisaki bino Mama Balenda zali nani. Normalement fallait tout ça la émission par rapport ya suspension oyo bayaki ko bambuta bapesaki ye. Suspension oyo bambuta bapesaki ye, fallait tout ça la to meka ko décortiquer suspension wana po na boyeba vraiment ce qui Mama Balenda azali réellement kimbangiste ou bien azali kimbangiste te. Mais to kolekisa tango na biso te po na kolobela ka Mama Balenda parce que to yebi origine na ye, to yebi soki azali nani, to yebi soki azali mondimi ou bien azali mondimité, to yebi pe banani batina ka ye, to yebi pe misala azali kosala posa na ye, to posa na bango ezali nini. Donc wana ezali rappel oto lingaki kosala na o etali makambo ya Mama Balenda. Ndenge botindelaka nga ba video papa tala nanu na kotala te. Po ezali lokola na koti hotel. Na kotala te parce que ezali lokola na koti match ya vita na imana. Na kotala te parce que ezali lokola na koti concert ya wenge entre bandeko na biso bajibe na bawera. Tolingaki lisusu kolobela likambo ya défilé ezali mabina te. Batata ba maman. Mais avant tolobela défilé ezali mabina te, tolingaki tout d'abord totiela bino ba image oyo bolanda yango. Na sima tokobeta lisusu sete na likambo etali défilé ezali mabina te. Régie très rapidement balancele biso ba image ya défilé oyo. Je crois que yo na ngai pour se retrouver après image. Merci. Merci batata ba maman, j'espère que to uti kolanda défilé ezali mabina te. Tolobaki yango ete défilé ezali mabina te batata ba maman. Lingomba oyo il faut toyekola yango na ndenge ya solo. Lingomba oyo ezali wenge te. Lingomba oyo ezali match ya vita na imana te. Lingomba oyo ezali lingomba oyo ekobikisa mokili. Bizaleli na biso bakimbongisi yango mokili il faut ekopier yango. Papa Diangenda ebisi biso nyonso oyo tosalaka na kati ya lingomba na biso ezalaka significatif. Nyonso oyo tosalaka na kati ya lingomba na biso ezalaka na tina. Mais oyo tosalaka na lingomba na biso eutaka wapi? Oyo tosalaka na lingomba na biso ezali oyo ba papa balakisi biso pe oyo ba papa bapesi biso. À ce qui concerne likambo ya défilé, tosi tosali ba émission ebele, tolobeli makambo ebele. Soki tozali koloba te, ezali lokola makambo wana ekobanda komesana ekomi lokola likambo wana ezali normal na kati ya lingomba na biso, nzoka ezali normal. Tolobelaka likambo elekaka likambo ya bandeko na biso babandaka kokende na nkamba, bandeko na biso ya bafitiste babandaka kolata varese ya équipe nationale. Tolobelaka likambo wana ete ezali malamu te. Merci na bakonzi ya Fliki Bumbu, j'espère. Émission na biso malgré to finga maki, malgré to zwaki ba attaque, mais émission na biso ezalaki na impact parce que message o to pesaki ezali maye. Nzambe alakisaki biso na miso ya bonzambe. Et tango to expliquaki yango, je crois que bandeko na biso ya Fliki Bumbu oyo babandaki kokende na nkamba na varese ya équipe nationale. Bafete ebele oyo euti kolanda na nsima awa tomoni bandeko na biso bazali lisusu kolata yango te. Parce que tolobaki yango, soki lelo Fliki Bumbu alati varese ya équipe nationale, lobi bandal bakolata varese ya vita. Et jour wana kuna pe
bato songono ba fliki ka savu esika nga na uta bakolata pe ta mususu ya dering et tukokomisa nkamba lokola esika oyo toye kobeta football tozoka nkamba tozali na uniforme na yango oyo biso bapapa balakisaki biso oyo pe biso toyekoli na kati ya lingomba ete vert blanc nde ezali uniforme na biso na kati ya lingomba. Batata ba maman likambo oyo ya défilé ezali mabina te tosi tolobeli yango tango mulai soki tolobeli yango te soki totiki yango likambo oyo ekobota mbuma ekokota ti na ba génération ya génération et ekobebisa lingomba yango tozali koloba ba papa balobaki yango papa Diangenda alobaki yango biso bakimbangiste tobina kate soki tokotisi mabina na kati ya lingomba ezali lokola tozali kolinga kopesa pasi na génération fiti papa Simon Kimbangu kiangani pe auti kobetela biso mbela mikole uti koleka mais biso etake ba analyste spirituel nde tolingaki totalisa bino ba caractère ya bakimbangiste po bososola pe yo nangai tozala na mayele toyeba tango ozali ko défiler tala mulongo soto monyete mulongo ya malonga po yo o défiler ezate sala effort ya kofanda ikozala malamu mais soki omonyete mulongo ya malonga ya bana na nzambe ezali ko défiler kota na mulongo wana pona kosala choix ya koyeba soki ozali mwana na nzambe ou bien ozali mwana na nzambe te même na défilé biso ba analyse spirituel to koyeba déjà que oyo azama molimo wa Satan mais yo moko pe yeba yango ete Adam na Ève soki Adam na Ève bakweyaka parce que bazalaki pembeni ya nzete oyo ezalaki nzete ya mobeko oyo nzambe ayebisaki bango nzete oyo ezali na suka kuna bosimba yango te nzete oyo ezali kuna bosimba yango te mais Adam na Ève tango bakendeki kotelema pembeni ya nzete bakomi ensemble na nzete nzete pembeni na bango soki bango batali nzete bamoni nzete nzete pe soki etali bango emoni bango bakomi close na nzete tango bakomaki close na nzete ekomaki facile mpona bango bakoka kokweya bizaleli oyo ya kodefile boye batata bamama eske bozali na posa kaka biso baanalyste spirituel tolekaka lere nyonso tolakisa bino ke bizaleli oyo ezali bizaleli ya bana ya Satana oyo bakotaki na lingomba eske bozali vraiment na posa batata bamama olie biso na yo to se concentrer na kotanga Bible olie biso na yo to se concentrer na makambo mususu oyo ekoki kobongola biso okoki kobongola kondima na biso tokolekisa ntango na biso ya kosalaka bavideo ya mabina po biso baanalyste spirituel toloba nini tolobaki bozali bana na nzambe po biso baanalyste spirituel toloba nini toloba ete bino bozali kotosa mibeko non batata bamama oyo nyonso azali ko défiler na lolenge oyo lokola bapapa balobaki na biso ete Satana akotaki na lingomba lokola bapapa balobaki na biso ete Satana akomaki nganga nzambe lokola bapapa balobaki na biso ete Satana alati molato ya ndenge na kati ya lingomba azwi ba responsabilité ya ndenge na ndenge akomi mondimi aboti na bandimi akomi na bisika ya ndenge na ndenge lokola bapapa ba avertisaki biso tango papa alobi tobina te tango yo zali kobina tokozwa resultat nini tango yo zali kobina yo kanisi réponse nini oyo biso tokoki kopesa na makambo oyo bapapa bapekisaki eke yo zali kosala yango c'est-à-dire réponse claire na makambo oyo ezali ete yo ozali na elembo ya Satana elakisi ete yo Satana azali koutilize yo elakisi ete yo ozali facile Satana azwa molimo na yo e yo na ngai oyo tango nyonso tozali kokota na ba défilé oyo omoni yango ete mutu azali komema yo azali kovina
tango koti na défilé ya mutu oyo azali kobina elakisi ete oke kotelema pembeni ya nzete oyo nzambe apekisi nzete ya bomoi nzambe alobi ete kolia yango te yo oke kotelema pembeni na yango okomi na 50% ya risque oyoka nzete ofil nzete omona yango otouche yango pe olia yango. C'est-à-dire tango okoti na défilé ya mutu oyo azali kobina okomi na 50% ya risque ya kolanda pa na ye, ya kolanda mouvement na ye, ya kolanda cadence na ye, ya kolanda lolenge oyo ye azali ko défilé pour ete yo pe okoisa yango. Rappel na biso ezalaki lolenge wana na oyo etali makambo ya défilé. Tata mama Kimbangiste défilé ezali mabina te ba papa basi balobeli yango. Papa Diangenda lobelaki yango, papa Simo Kimba Mukianga azali kolobela yango, papa Mbenza pe azali kobetela yango, c'était l'air nyonso. Biso pe bapanzisa yango tozali kolakisa bino lolenge nini oyo ba papa bazali na posa ya ko transformer biso. Lolenge nini oyo esengeli na biso ba Kimbangiste to panza sango ya tata Simo Kimbangu na mokili mobimba. Na nzela ya makambo oyo ekofingisa lingomba te, na nzela ya makambo oyo ekoyokisa lingomba soni te, kasi na nzela ya makambo oyo papa bakosepela soki bazali kotala biso. Ndenge na yebisaka bino émission des analyses spirituelles nzambe na ba ange batalaka yango parce que basepelaka makambo oyo tolobaka, makambo oyo tosalaka, makambo oyo tolakisaka esepelisaka ba papa kolanda yango, esepelisaka nzambe kolanda yango. Yo na ngai pe tango tozali ko défiler, tango tozali ko sala musala ya nzambe, tosala yango na ndenge oyo ekosepelisa ba papa. Kasi na lolenge oyo ya défilé ya boyo, je ne crois pas ete ba papa bazali ko sepela na esaleli na biso ya makambo oyo biso tozali kosala na kati ya lingomba. Awa tozali sikoyo na dernière information na biso oyo tolingaki kopesa avant toleka na sujet na biso ya mokongo ya lelo oyo ezali posa ya tata Simo Kimbangu. Dernière information na biso ezali retour forcé ya bandeko na biso ya 26. Lobi ezalaki dimanche to lundi na ba réseaux sociaux qu'il te salemaki na Mokoto, qu'il te salemaki na Brazza, qu'il te salemaki na Angola, qu'il te salemaki partout. Esika pana ba papa to bandeko na biso to ba papa na biso oyo bakendaki na 26 esika bakotambwisaka ba paroisse na bango totali ba information na bango. Papa Charles alobaki bakozala na nkamba le 26 et papa Armand pe alobi bakozala na nkamba, papa Paul pe alobi bakozala na nkamba. Tolandi yango pe na ba réseaux sociaux bato basali ba vidéo oyo ezali koloba ete bakozala na nkamba. Dati pe bapesaki tolanda nanu émission wana, tolanda nanu vidéo ya papa Armand na vidéo ya papa Charles. Bongo tokozonga na bino rapidement pour totuna quelques questions pour yo. Le 29 juillet na mulo tozali toke nanka. Le 29 juillet. Merci batata ba maman touti kolanda ba message oyo ba papa ba pesi biso. Je crois que ba kozala na nkamba. Motuna na biso ezali boy. Epai ya ba papa na biso. Motuna na biso pe ezali boy. Epai ya bandeko na biso ba Kimbangiste oyo tozali na 26. Dati topesi mokili mobimba eyoki, batu nyonso bayoki. Mais biso ba analyste spirituel to mekai kofanda. Totali to réfléchir. Motuna na biso ezali. Soki bokozonga réellement. Soki bokoya réellement na nkamba batata ba maman. Biso ba analyste spirituel to lingaki to tuna.
bokoyela ndenge nini. Wana ezali motuna na biso epai ya bapapa. Soki tokozonga réellement etake baye bazali kokamba bandimi na niveau ya 26, etake baye bazali kokamba pe engulupa ya bato na niveau ya 26. Soki réellement tokozonga motuna oyo ezali ba question ya responsabilité. On azali kotuna yango na mutema, na loboko na mutema. Epai ya papa Armand, epai ya papa Charles, epai ya papa na biso misusu, pe epai ya bandeko na biso oyo bakindeki na 26. Soki réellement tokozonga ndenge nini? C'est-à-dire etake banganga nzambe, etake bato na nzambe, etake bana na nzambe, etake bato na mayele. J'espère que ezali na lolenge oyo bino bobongisi ya kozongela. Biso totuni kaka motuna ezali lolenge ni. Wana motuna na biso ya liboso, motuna na biso ya mibale ezali boye. Est-ce que bon se prépare réellement pour na kozonga? Ezala biso bandeko ya papa Simo Kimbangu Kiangani, ba papa na biso o bakenda 26. Est-ce que vous se préparez pour na kozonga? Kozonga ezali na problème ete, est-ce que vous se préparez pour na kozonga? Est-ce que posa ya mokili, posa ya komikumbela, posa ya komitambwisela, posa ya komisalela, est-ce que to se préparer pour na kozonga? Wana ezali ba question oyo biso tozali komeka kotuna. Soki to se préparer sous question et kozala ndenge nini? Ba question ya responsabilité. Ba question tozali kotuna ezali ba question ya responsabilité. C'est-à-dire ezali kosenga ba compétence spirituelle na ba maturité ya responsabilité. Parce que awa tozali na likambo ya wengete me tozali na likambo ya nzambe. Soki to se prépare et kosala mela ndenge ni. Soki to se prépare et kosala mela ndenge ni. Soki to se prépare et kosala mela ndenge nini? Nde ezali ba question oyo biso to bongisaki po na otuna bino bandeko na biso oyo to kindaki na 26. C'est parce que to landi ba message. J'espère que ezala bino, ezala biso, ezala baïba politique, ezala mokili mobimba, bazela robele liloba moko, liloba ya tata Simo Kimbangu Kiangani. Et liloba ya tata Simo Kimbangu Kiangani yango ezali posana ye. Et posana ye, yango to kolobela yango na émission na biso mokolo mwa lelo. Posa ya tata Simo Kimbangu Kiangani ezali nini? Yango ezali sujet na biso ya mokolo mwa lelo. Posa ya tata Simo Kimbangu Kiangani ezali nini? Pona biso bandimi na ye, pona bino bandimi na ye oyo bokendaki 26, bana na ye oyo bazali na bilembo oyo bakendaki na 26, pona bino bandeko na ye oyo bazali na 26, pona mboka ya Congo, pona kontinent ya Afrika, pe pona mokili mobimba. Posa ya tata Simo Kimbangu Kiangani ezali nini? Wana ezali motuna oyo tokosukisela émission na biso parce que toyebisaki bino batata ba mama lelo tokozala mulaite kasi
tozali sende tozali bobele na ba information oyo biso tozali kopesa bino na ba rappel oyo toyaki kosala bino na oyo etali makambo oyo ezali koleka na kati na lingomba awa tokomi kokoma na suka ya émission na biso batata ba maman nde tolobaki ete sujet na biso ezali posa ya tata Simon Kimbangu ezali nini. Tata Simon Kimbangu ayebisi biso ete posa na ngai ezali ete bandeko oyo bakendeki bazonga. Posa na ngai ezali ete bandeko oyo bakendeki bazonga. Tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Posa ya papa Simon Kimbangu yango. Posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Bandeko oyo bakendeki bazonga. Ba papa batikaki lingomba esikani. Ya liboso nano tolingaki kotuna na ba papa na biso oyo bakendaki 26. Na bandimi na biso oyo bakendaki 26. Est-ce que message ya papa Simon Kimbangu Kianga to comprendre? Posa na to comprendre. Est-ce que ba démarche oyo biso tozali ko sala ezali ko balana na posa ya tata Simon Kimbangu Kianga? Kwa ezali motuna nano ya liboso ezali motuna ya compréhension ya message. Ezala bandeko na ye o bazali na 26. Ezala bandimi o bakendeki 26. Ezala biso bakimbongiste banganga nzambe o tozali na bango na 3 égale 1. Est-ce que posa ya tata Simon Kimbangu Kianga to comprendre yango? Est-ce que message wana to comprendre yango? Posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika batata batikaki yango. Bandeko na biso oyo bakendeki atangi yango libota ya papa Kisorokele, libota ya papa Dialungana, libota ya papa Diangenda pardon bazonga elikabu ezali ba papa batikaki likambo tozongisa lingomba ndenge ba papa batikaki yango. Est-ce que message ya posa ya tata Simon Kimbangu yo na ngai to comprendre yango? Parce que ezali message moko très important, ezali message o ezali kolakisa biso posa ya Nzambe. Est-ce que mutunyo sozali na capacité ya ko comprendre posa ya Nzambe? Est-ce que soki yo na ngai pe to comprendre posa ya Nzambe? Est-ce que to comprendre yango? Soki to comprendre yango to kosala yango ndenge nini? Poto kokisa posa na ye. Ndenge nini to kosala yango? Ezala bino ba yebozali na 26. Posa ya tata Simon Kimbangu Kianga nyezali ete bozonga. Posa ya tata Simon Kimbangu ezali ete bandeko na ye bazonga. Metoti ya molimo ya Nzambe. Tokozonga ndenge nini? Tokosala yango pe ndenge nini? Est-ce que tokozonga kaka lokola bato bazali kokende na match ya vita na imana? Tokosala yango lokola bato bazali kokende concert ya ndeko na biso Deniles. Soki to comprendre tokosala yango ndenge nini? Parce que posa ya Nzambe soki bo comprendre yango bokoluka bosala yango ndenge ye alingi. Soki to comprendre yango tokoluka tosala yango ndenge ye alingi. Mais posa ya tata Simon Kimbangu ezali ete tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Ba papa batikelaki yango wapi? Et puis soki to yebi esika ba papa batikelaki yango nde eko permettre biso to yeba kosala yango ndenge ba papa batikelaki yango. Est-ce que to yebi ndenge ba papa batikelaki yango? Et soki to yebi nani yango akolakisa biso? Soki to yebi te nani yango akolakisa biso? Ba papa batikaki yango esika boye. Esengeli na biso to sala boye. Tosala boye, tosala boye. Batunaka. Soki to yebi te batunaka. Mais soki to yebi problème ezali. C'est-à-dire to kosala yango ndenge ba papa batikaki yango parce que posa ya papa Simon Kimbangu Kianga ezali lingomba ezonga lolenge ba papa batikaki yango. Motuna na biso ezali nani ayebi lolenge ba papa batikaki lingomba? Parce que mutu nyoso avatika likambo
azangaka koloba liloba te. Même à lobby le même jour, azali kokufa te. Même à lobby 2 jours avant liwana yete, mais avant akoyeba déjà que likamboyo soki lelo lobby nazate ekoki ko poser problème, il faut natika liloba oyo batu bakoya koloba yango. Nani ayebi ndenge papa Simon Kimbangu, papa Fumambanza, ba papa batikelaki lingomba? Parce que toyebi yango batata ba maman, ba papa ba yebi saki biso to kabwana te. Oui, ba papa balobaki to kabwana te. Toyebi yango batata ba maman, ba papa batikelaki biso bolingo mibeko pe misala. Oui, ba papa batikelaki biso bolingo mibeko pe misala. Papa ba yebisaki biso ete toka bola lingomba te toka bola pe bana na bango te. Oui, papa balobaki toka bola bana na bango te. Mais lelo toka bola. Lelo lingomba ezali na niveau oyo yango ezali. Mais motuna ezali soki toyebaki ndenge ba papa batikelaki lingomba, soki toyebaki makambo oyo ba papa bayebisaki biso lelo tozali ya kukabwana pona nini. Ce qui veut dire maye ba papa batikaki nde ezali makambo oyo ekaboli biso. Tango yo ozali kosala lolenge na yo, ngai nazali kotala na bi oyo yango te. Tango ye azali kosala wana kuna pe atali oyo yango te. Entre biso na biso tokomi na oyo babengaka yango, tokomi na ba doute. Confiance entre biso na biso ezali lisusu te. Ce qui veut dire kati na biso tozali koyeba makambo ma papa batikaki te. Yango mutuna na biso ezali nani ayebi ndenge ba papa batikaki. Parce que pour ça ya papa Simon Kimbangu ezali tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Nani ayebi ezala bandeko o bazali na 26, ezala ba papa na biso bazali na 26, ezala banganga nzambe tozali na bango. Nani ayebi ndenge ba papa batikelaki lingomba? Papa Asuka oyo atikaki biso ezali papa Fumambanza. Atikaki lingomba ndenge alobaki ni asalaki ni yango ekomema biso na toyeba posa ya tata Nzambe to posa ya papa Simon Kimbangu oyo nyonso papa Simon Kimbangu azali koloba, azali kopesa biso ba orientation. Posa na ngai tozongisa lingomba parce que yende azali mokonzi. Biso ba analyse spirituelle tolobaka ete papa Simon Kimbangu apona makala par rapport ya ba acte misala pa signe oyo biso tozali komona oyo pe biso tomona. Mais bandeko o ba kena 26 balobaka ete biso ba tutoponaki oui azali mokonzi parce que bino boponaki ndenge bolobi ya. Mais alobi boye posa na ye tozongisa lingomba esika ba papa batikaki ya. Ba papa batikaki nini? Botuna papa Simon Kimbangu ba papa batikaki nini? Ba papa balobaki nini? Ye akoyebisa bino soki ye ayebite akoluka mutu oyo azalaki tango ba papa batikaki, peut-être mutu wana akozala mieux placé pona koloba ya. Oyo ezali likambo ya tata Nzambe. Basalaka yango na bonzoto te kasi basalaka yango na moni. Banani bayebi, banani pe il faut basala likambo yango. Parce que awa tozali koloba to bebisaki. Mutuna na biso ezalaki est-ce que to se prépare? Est-ce que toza prêt? To kosala yango ndenge. Et to tourner lisusu mutuna banani il faut basala yango parce que awa ezali likambo ya tata Nzambe. Adana babebisaki. Batosiki. Passe kotaki na mokili mobili. Lelo biso tozali ko souffrir parce que etumbu ya kozanga kotosa oyo Adana bazangaka kotosa bakoko na biso. Et ba papa bayebisi biso ete likambo oyo ya Adana il faut tosengela yango bolimbisi. Tolataki saki na programme oyo ba papa bapesaki biso na tina ya etumbu ya Adana
likambo ya tata Simon Kimbangu yo na ngai tozali déjà ba universitaire. C'est que tozali déjà na maîtrise na yango. Na makambo ba papa bate ya kibiso. Lelo to kabwana. Tozangi kotosa maloba ya ba papa. Tozangi kotosa ma ba papa bate ya kibiso. Tozangi kosala oyo ba papa baloba ki lelo lingomba ekabwani. Papa diange na lobi soki kofuka mana kofuka melabino. Lelo lingomba ekabwani. Biso tozwi bato mususu to memi bango na 26. Biso tozwi bato mususu to memi bango bakomi bato ya papa Paul. Biso tozwi bato mususu to memi bango bakomi bato ya papa ma bato ya papa Songolo bato ya boy to kaboli lingomba ekomi 26 na 3. Yo zali mwana ya papa Diangeli. Yo zali mwana ya papa Kisolokeli. Yo zali mwana ya papa Dialungana. Yo zali Kimbangiste. Oyo azui encadrement ya ba papa. Oyo azui formation ya ba papa. Adana Eva tango basali mabe tokoti boumbu. Bazangi koto sali loba ya Nzambe. Yo nangai maye ba papa ba yebisaki biso. Totosaki ou bien totosaki te. Soki totosaki te. Yango tozongi na motuna na biso. Likambo oyo, eske tozali koyeba? Esika tozali kokende. Lelo tolobi ete tozali kozonga. Oui, tokozonga. Tokozongela ndenge nini? Papa Simon Kimbangu pe alobi posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika ba papa batika kilango. Esika ba papa batika kiyango. Est-ce que yo okozala na courage ya koloba ete mayeba papa batikaki nga nazalaki te nayebaki te bino boyebisa ngai ba papa batikaki ye. Et soki bayebisi yo ete ba papa batikaki boye, est-ce que okozala na motema ya komikitisa pona kondima kosala mayeba papa batikaki parce que tozali koyeba te nini ekaboli biso na kati ya lingomba? Soki ba yebisi yo ete ba papa batika kibo. Est-ce que okozala na motema ya komikitisa po ete ondima kosala oyo ba papa batika ki? Soki pe okozala na motema ya kondima komikitisa po ete lingomba esala mayeba papa batika ki yango tolobaki. Banani ba kosala yango? Est-ce que nous sommes préparés? Posa ya Nzambe. Est-ce que nous sommes préparés? Parce que posa na biso ezali te to sala posa ya bato. Posa na biso ezali te to sala maye papa Songolo alingi. Posa na biso ezali te to sala maye ngai na lingi. Mais posa na biso ezali to zongisa lingomba esika ba papa batika kiyango. Crise oyo mutu nyoso azali na elembo ya Nzambe azali kosepela na yango te. Mais est-ce que nous sommes prêts? Ya assumer ba responsabilité na biso. Est-ce que nous sommes prêts? Ya assumer makambo o tozali koloba lelo. Biso ba analyste spirituel. Tango mokonza bule papa Simon Kimbangu kiangani. Alobaki ete posa na ngai. Tozongisa lingomba esika ba papa batika kiyango. Bandeko na biso bazonga déjà na ba compétence spirituelle na biso, na ba capacité spirituelle na biso, na maturité spirituelle oyo Nzambe apesa epai na biso, to yebaki déjà lolenge nini makambo efe salema. Ekolekela na nzela ya ba réseaux sociaux te. Ekolekela na nzela ya ba porte-parole te. Ekolekela na nzela ya baye bazali kosala makambo mususu te. Parce que papa Diangenda lobaki bato mibale soki bazali kobunda mutu ya misatu ezalaka pasi bato bayokana. Parce que yo soki olobinga na kozwa mutu boye, mais mutu aza concerné aloba te nga na koyata makambo pepe. Baye bazali na mutu ya makambo oyo eske bayebani les concernés. Baye babenda batu, baye bakenda na batu, baye bakabola bandimi eske bayebani. Soki bayebani
est-ce que bazali na volonté wana posa wana est-ce que ezali soki ezali bakosala yango ndenge nini banani bakosala yango et puis ekozala ndenge nini yango ezalaki émission na biso ya mokolo malelo tokosukisa na nzembo mokili mokomi mobulu makambo mokili mokomi mobulu makambo makomi molili posa ya bato na posa ya nzambe ezalaka se bobele na bokeseni posa ya bato batata ba maman na posa ya nzambe ezalaka na bokeseni tango oyo tata Simoki Mbangu alobi posa na ye est-ce que posa na ye tokosala yango ndenge ya nini parce que posa ya nzambe sona mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana Sema koleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sokwa nzambe sema koleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwe salema